courage ma sœur, eza likambo oyo eyaka likambo soki komi na vie yango sala ke pesa biso mayele zwa mayele sikoyo yebandeni na otambwisa makambo bato basala mambo nayebi te so na koloba nini toza mwasi na mobali nga na yo basentima na biso etindi natindela foto ya mutakala basentima na biso etindi otindela ba foto ya mutakala aleso tokabwani yo to tobebani à quoi ça sert ya republier yango après avoir publié ogani nini après avoir ko sali réputation moto retour ezani mabe komi kaka tango bokabwani na moninga okiko publier ye et puis kaka na Instagram oyo bosale la kapona progression ya moninga nde place ondimi okendo salir moninga c'est pas bien, c'est pas gentil. Et puis ba te belé ba okanta so publier mutakala moto ndo sambwisi moto. Le contraire. Tout ça l'attention, les contraires. Au publier moto mutakala na ye et lobite ka bala te finemo bumba. Ta musuna mutakala wana moto to ko sepela kana mutakala na ndeza bongo. Makambo ezaka biso ba congolais. Biso ba congolais so to zwi likambo. To changer en forme. YouTube ezaka kalati. Ba mindele bandosela ba YouTube yo yoka ba buzoba. Metango biso ba congolais to zwi YouTube. Bisaka kaka. Yo mo atike ba no ba tsela biso pe YouTube na biso Congo ba no matina on pe biloko pe eloko boye zala te. Eloko boye zala te po ba yebi ke congolais so ka zwi likambo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette très belle émission. C'est la diva que vous aimez tant. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos postes téléviseurs, vos tablettes, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Afrique Info pour vous informer. Merci pour votre confiance et votre fidélité à travers nos émissions. Voilà, comme d'habitude, je vous emmène des invités 10 jours. Aujourd'hui, je suis avec l'un des artistes comédiens, comme on le sait bien, actualité ça vraiment du côté artistique, des artistes comédiens, pardon. Et voilà, aujourd'hui je reçois pour vous Broly. Mon avis, hein, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, Nangolo Nzambe. Toujours en mode confinement. Ça va. Désolé, Kaboni, confinement. Ouais, les kanango bien, tozo respecter kaka ba consigne ya ba kondi na biso ndenge. Non, t'es déjà pour ça à mettre na pousser pour na quoi na suki donc il faut que non, bon so na zongi c'est que to bebisi cadrage à caméra. Monnaie, c'est que to bebisi cadrage donc tozo respecter balobi na biso il faut laver le main à tout moment avec du savon. Ou soit tu utiliser gel alcoolique ou désinfectant, tu utilises souvent, tu éviter que pesana bambote, tu éviter accolade, tu éviter bisous. Donc voilà. Donc babi maladie ezo circuler biso batourner toujours faire circuler maladie. Donc restez chez vous et poto mi batte là, au batte la pe bande comme ça voilà. Fort pour les familles qui ont perdu leur être cher, bandeko na bango, papa, maman, parce que tu bifle vraiment ici, toi, ce qui est le bamo, le bamo, na ba perdre bandeko na bango. En tout cas, eza passé et les wa déjà d'abord ezaka eloko ya esengote, eza eloko ya mawa donc bandeko tout o ba perdre bandeko na bango, ba famille tout o ba perdre bandeko nango en tout cas nécessaire condoléances na ba famille nyonso oyo ba bungisi bandeko na bango tozala ka toujours fort. Parce que les Wezanzela na biso nyonso lelo bandeko esengai ka épidémie moko ya pourquoi bandeko na biso batika biso ba etotikali to milengele ka malamu nzambi to yebi mokolo te to yebi pengonga te. Nini
fleur et était yoni vraiment bon laisse que mi va na bomi le bien que comme la fin du monde était baton sous c'était ba bandila nzambe yo parce que ba misu bazu conscience mais non en tout cas il faut regarder ba kenzama zai parce que et bomi vraiment batu pe bangisi batu liwa ebele alors yo moko en soit était yoni bon. En tout cas était ngai que nzamba za munene et sans nzambe tokoki kosa eloko te mokili oyo tovivre eza ya biso te eza ya bato ya nzambe nga mpo na nga namoni ondire nzambe atelemisi na mokili atelemisi na mokili mpo bato bacomprendre grandeur na ye donc nzambe atelemisi na mokili abi bon mokili telema mokili etelemi donc tozela siko mot d'ordre ya nzambe aloba mokili zongela epuis tozongeli. Là, nous évoluons avec Branly. Je tiens à dire un grand bonjour à celle qu'on appelle Franck Lemay Dissouka, pourquoi pas aux Engalina. Et il y a Willy Mouchen de Seul Code Mondial. José Nondomi l'esprit, pourquoi pas Aya José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham. Et Moté, ma maman bénie de Barcelone. Hein, voilà. Mais c'est attention à vous, vieux. Protégeons-nous, restons à la maison pour protéger votre communauté. Donc, moi, on sait au bâti là. Voilà pourquoi aux Engalina et Chaton Colomel et Sadiki, il y a eu un arrêté. Nous évoluons avec Branly. Branly, puis nous allons pour maîtriser succès pour l'année. Banalelo. Et Banalelo. On a le bibongo. Et ça parce que nous avons mis en place, il y a un bino. Oh, bah, pesa qui a un message, parce que on a un micro, on a transmettre le message. On a déjà bientôt là 17 ans de carrière. Okay. Et donc, imaginez, donc on a 16 ans de carrière, il y a théâtre. Ouais, c'est trop, mais au moins. C'est comparé à toi ça la 20 ans 25 ans non et bah il y a un abisso oui bien sûr neti devant ya sele na eloko lobate et devant ya modé na eloko lobate devant papa président Elombe président Bodo donc papa Masumu président Nabiso et na eloko lobate parce que totala bango na télévision tozala bana mikie totala bango et tokoli nzamba sali biso pe grâce tokoli et puis toye rejouer na bango bon omoni ngalobaka éducation ezaka o to utanga na bandako théâtre te esalaka tokoselaka théâtre te makambo nde théâtre ezokomisa biso baimpoli te toutana baimpolitesse na biso na bandako toyande na théâtre toya ko pratiquer qui impolitesse na biso to bandako manquer ba grand frère na biso na bandako na biso nde toya to moni na ndako na biso ekomi un peu démodé to meka ko bimisango libanda to komisango world on comprendre toya ko manquer ce ko ba grand frère ya bato mususu de comme world donc on a na éducation to bota manango et puis éducation to zo ngo na ba famille na biso moto aza bien éduqué a manqué moninga respecté surtout ce ko ayibike o yaza grand frère a manqué respecté donc bandeko ba manqué ba vie ba respect en tout cas et to meka mo amke ko changer eza vraiment pas si kota la ngai boye et n'a manqué net vie à respect. Imaginez ata bato ba otalanga ba omona ngandeni n'a manqué vie à respect ou bien n'a manqué ya scellé n'a manqué respect. Nous avons mal vie. Voilà. Sans plus tarder, bon, on arrivera toujours à Sousouana. Ce qui est vraiment la bengumi na plateau n'angaïsa parce que moko ya bino ndeko na bino moko ko des problèmes. Il s'agit donc de Aïda tebi ndeko na musa abimi bakala mingi to ko yeba vraiment Aïda bakala mingi te succès na à peine, je ne pense pas même pas que ça dit 3 ans de carrière à succès, je ne pense pas encore. Alors ba publier Instagram naï donc je pense que na so apprendre to yebi déjà soit o quelqu'un en bonne yamba qui en bonne na matou et puis c'est nga kanda et puis c'est nga vraiment kanda et bato basala mambo na ebité so na koloba nini
toza mwasi na mobali nga na yo basentiment na biso etindi natindela foto ya mutakala basentiment na biso etindi otindelanga bafoto ya mutakala aleso tokabwani oyo to tobebani à quoi ça sert ya republier yango après avoir publié ogani nini après avoir kosali réputation moto retour eza nini nga mpo na nga naomona yango eza bassesse mpo nini ntango bozalaki na bolingo opubliaki yango te ozelika ntango bokokabwana nde oyo opiblie yango eza babassesse soki bazalaki na bolingo te foto ya moninga elinga oyo ya pana o te so bozali na bolingo te mais soki foto ya moninga ekoma epana o c'est parce que bolingo ezalaki na kati bolingo nde moto epusaki moninga atindela mobali nanga nasepelisa mobali nanga natindele foto atindeli mobali ne foto mais siko ntango bokabwani na moto à quoi bon? Mais bon, est-ce que c'est histoire moko ya ba page Facebook, ils y ba Instagram. Alors quand ça on plus là, ba code secret. Ça veut dire que si à toi-même, à toi seul. Donc je ne pense pas que est-ce que ezaka bolingo pe muteko mema moto pe sa moto na ba o permettre ya fondre ba compte ozo say là pour na vie carrière na yo moko. Et au pays ça y est accès wana akoma ko sali la même Instagram ni akoma diriger quand même selon ndenge to zoyoka parce que ngai vraiment ba na ndenga mabete ba vie penda privé ya bato na lingaka kokota ngote pona moi respect na ngape pena ba respect ya bato msusu ba vie privée bato na lingaka kokota te bon selon ndenge to zoyoka le garçon azaki manager ba bien ba manager. Et ouais, azaki manager ya ndeko na biso. On se comprend. Na seki manager nde peut-être tant mususu ki bolingo yaki après auto yaki avant wana na éviter. Mais azaki manager na ye. Yo sala ke bazape na bolingo. Non bolingo zaki liboso ya pe. Bolingo zaki liboso. Omoni ke na éviter. Mais ate zaki bongo. Tant que manager omoni bolingo bolingo mutako pesa o même téléphone na ye yamba ba appel. Soka lingio akopesa même téléphone akopesa compte na Facebook akopesa yo compte na Instagram akopesa yo nini na ye akopesa yo eza bolingo omoni Aïda aza star on comprendre aza star tant mususu pe azana temps ya ko gérer Instagram te nyonso a publier ka sala boy te muta confiance naza na ye aza pembe nanga bon yo saela ngai o publier langa le msuna koza na tournage nga naza scène yo kuno saela nga et tout et ça m'abete mabe komi kaka tango bokabwani na moninga okiko publier ye et puis kaka na Instagram oyo bosale la kapona progression ya moninga nde place ondimi okendo salir moninga c'est pas bien c'est pas gentil. Boni moi j'aimerais omitia na place ya Aïda te mitia aussi na place ya mwana mobali peut-être Aïda s'il vous plaît peut-être Aïda te na omitia na place ya mwana mobali te na omitia na place ya mwana mobali te ngape na mobali mon peut-être a nerveux tant Aïda a énervé peu importe énervé mais peu importe aza impoli azala ndumba azala soki nini o eksengeli akozala akoiko publier te tolingana soki simbi to continuer soki simbi te to kati obala ete famille na eba mela ni koka na yo bongo so bokabwanelo ne sali esani nani Aïda za mwasi ya liboso ya vi na ye o yaza na ye o bakabwana te basi nyonso ya leka bango na vi na babalana non babalana te bakabwana ti esali kabwani nda yo tombe na Aïda voilà. Est-ce que forcément ce bolinga na mutu faut beaucoup matina ba niveau obtenir na ba photo ya sextape ba vidéo faire des appels vidéo nuit et tout comme ça wana nga kuna mona na o mabete zana o bolingo ndenge bolingo ememela bato tenga sala ngo te na sala ngo mabete na sala ngo te mais na yebi bolingo place nini ko mema pe mutu d'accord omone bolingo ko mema mutu ato betara mutu obunda te me bolingo ko bundiso ozomona ata angane abwe na bunda te mo santo mais so moni mobali na yo to mwasi na ona balabala
na mobali musuto na mwasi musuko ko bunda pe na babala ozomona bolingo eza na ba dimension oyo mema bato donc c'est normal eza ba délire ya bolingo eza ba sentiment ya bolingo moto mususu amoni sentiment na ye esengi asala bongo a satisfaire mobali na ye to satisfaire mwasi ne c'est entre nous deux eza te ke soto kabwani apo que no chango na média voilà. Comment on a eu boisa encore moi c'est la même façon de parler na tout le monde a vraiment za mon mais bato beba ko condamné bao bazar na proche tel que Belleville, tout le monde a qui emmène en commentaire, les gens sont en train de fustiger Belleville en disant que baza ba yayo ba conduire l'équipe bien té. Au lieu que prévenir que c'est que boité non sur nous à la page Facebook faut ça la faut poser la page Instagram il faut beaucoup de dirigeants au boy OK ba l'accès pas toi comme on a noko lo banini omoni toti kaka ko kotisaka bande kona biso msusu na ba makambo ya bato pe msusu bien que Aïda aza mwana muke mais aza pe jamkolo pour yebi par les autres aza dirigé par Montouté bon ce qu'aza dirigé par bato oui. Tu sais, et l'autre comme Tinaïbna Francis Chakobabe Baneza parce que Francis a fait aussi compte YouTube. Il y a le bic et non, on prêté à fond sa compte YouTube. Alors, il faut tout n'a pas maman belle vie. Abi oh mais c'est quoi ça? Yo so on ça comme qu'il faut belle vie, yo ça comme qu'il faut belle vie. Alors, on dirait Aza dirigé par Bato Moro Boye. Lokola naza na information ya ba mambote et aux alamiers ce qu'ozui belle vie et na yemoko Aïda autour na bango pourquoi na yo oza frère na bango naza frère na bango même makambo naza informé na ngote na bien ngote naza donc non nazui temps ya otala pene mission te mena yoka kiko asalaki déjà ba émission na ba site mususu asalaki mais nazui na nous pena temps ya olandela ngote moi méga pe moi pasi na nini moi qui kalaka ça donc nazui na tenté mais son a 8 ans attends na téléphone na bato musu na qui Aïda na téléphone te non na bengi te non to kutani te faut qu'on a bengi oui pour fortifier peut-être ah tu trouves pas non bengai wana za leki nanga aza leki nanga so leki na yo likambo ko leli ko bengai to fortifier biseke les la forte ouais ekozala nango eza pe mabete ya kobenga ndeko kobenga collègue nanga ah ouais collègue nanga na kobenga wana za na collègue nanga donc on a lele peu fort aza respect aza vraiment respect nanu ngai ya mankanga respecté donc et nazaka bien na ye soka moni nga ta na nzela jamais ko leka nga peso na moni na nzela jamais na ko leka donc aza vraiment collègue na ngai donc courage ma sœur eza likambo oyo eyaka likambo soki komi na vie yango sala ke pesa biso mayele zwa mayele sikoyo yebandeni na otambwisa makambo. C'est bien. Situation ya Ada Esukaboni. Oui, Ada Sikoyo, ça va. Bon, ça va vraiment, mais Sikoyo a commis se rétablir. Hein, Sikoyo, Nzamba Osungai. Oui, petit à petit, moi, Mouké Azongeli. Depuis Dadi Dikamba la Koufa, Dadi Dikamba a PSP à son âme, Bosa déjà réunion, on a bon moko. Oui, on a bon moko. Dans un moment to salaki ba réunion mais ba réunion ya suka avant confinement ndi nazaki na moi ba contre-temps ya ba tournage ka ndeza laka na kenda kité et après confinement pe yo kanga biso mais to salaka to solaka mingi na WhatsApp. Il attaque émission ya modia se plaindre pour na nini. Bosala ba réunion dans l'ensemble Bosangani a une TPC bomoko les autres Bosala réunion moro dans l'ensemble et que muta kufite muta zobela te bino bozela ka okazo problème ko inde bomo sa ba bango baza ba mikolo na biso nkabeta munda bakolo be babina ngane tisiko nazanga moko so lemsu na bina beta mbunda na lemsu esuka kaka na coin
Ouais, yo qui wana on pousse à la na pesi message. Kasi yango wana ti candidat to loba boy déjà bato bazo comprendre ndenge ve na biso modéro totokani pe déjà lobaki bato ba comprendre ki donc et soki likanisi wana ezali ya kosala ba émission to sangana eza mabe te biso to wana biso ba simple ozomona biso to wana biso ba simple to yana biso so babike bomoko réunion na ibaki na matanga to salaki réunion moko ya bomoko na ba mama fa ba femme artiste tout ça la réunion to sangana ki on comprendre et puis to zwa pe likanisi ndenge to sangani bongo to kende pe na ANTPC to kende to sangana na ANTPC na ba nini ba association mususu ba sangana pour que ba organiser obsèque ya Viena biso da Didi Kambala omoni donc idée déjà ya ko sangana ezali mais bato baza supérieur na biso bango soki basangani déjà tant ba obenga biso bato to na se na bango tozana eloko lobate to yamba moko sangana voilà. Théâtre ya Congo ils évolué boni d'après Branly. Ils ont évolué ka bongo Pourquoi ni théâtre ya Congo ils sont trop pauvres par rapport aux autres? Parce que tozana ba producteur te Mais que tu pas un producteur tozana producteur te wana tozana ba ndeko na biso o bazana bonne volonté na moi mukie na ya tushaka andimi asangisa ba artiste po basala eloko tozana producteur te faut le bango vérité tozana producteur te neti pe bonga na vandia na ko bate nana mbongo na mo boye na benki ngani ana idée na mo to sa filme to sangani to sa filme na comme producteur tozana ba producteur te ba producteur bazate et puis to ana industrie te ya cinéma ozomona ba makambo wana nyonso donc tozala ka bongo Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que théâtre et Congo comment encore relever davantage d'après Binomo son producteur et là on y les a vraiment théâtre à Congo pour na biso moko eza vraiment passé et c'est ngapena fo bato bazana ba moyen ba ya bacha ba moyen na bango anje artiste talent ba ali artiste ba yebi musala ba ali artiste ba yebi pena musala bazali soki bato bazana ba moyen ba producteur auto beng penza producteur à mon ami et musana biso ekeli boso ba producteur on a so ba mon ami producteur moko par exemple à mon ami lelo Branly est-ce que beaucoup ça peut être andi ba tout monde ba film nigérian pe na neto do ba pena que tout monde appelle na Abuja ba tourner film kitoko et tout donc on n'a pas concept est-ce que vous capable est-ce que bozara sir pena ba nigérien ba l'équipe sont jouer ba nigérien bango moko no idée ya kosala théâtre wana basala kana bazwango na RDC na groupe salon est-ce que bino bo penser à pena ba Nigeria ba leka biso na jouer ba l'équipe so na ba moyen na ba producteur na banda kwa kitoko na ko jouer laisse tomber système mino déplorer les lots na théâtre ya Congo tozana ba difficulté ebele tozana ba difficulté ba site surtout eloko Suisse arabiso monto loko ba site ezate. Comment ça? Okoyo tourner na ndako bato bandi ko tourner le lobby ya boy papa boy. Vous obligé faut changer ndako. Boya osenga ndako bato bo tourner ba osenga bino mbongo. Imaginez. Neti boyo za ndako na oto yo senga divine faut tourner na palais na yo. Na palais na po bo tourner faut pia mbongo. Yebsanga. Par rapport ya film na biso total ndako divine ya kitoko toko chango muta mbongo ou bien par rapport à histoire na biso to ke senga divine a boy. On se comprend toko musiko ko ça na ba kaya force majeure. Mais lo msusu sala nga pasi bande ko na biso batala biso. Bande ko na biso batala biso. Bo meka mo mke o comprendre biso. To sala musalo parce que to linga ango. Tout ça lango parce que tozara na motema wana ya kolinga musalo to banda tournage ekutanga na tournage to banda tournage 8h 9h lemsu to koma pe ba 22h neti lobby dimanche ezaki journée repos mais na tourner ti 22h dimanche mais siko tango eloko ekota na télévision
tango eloko ekota na internet baremako basalaka biso esalanga pasi vraiment esalanga pasi otala eloko na bimelaki banda tongo ti 22h pona sala mais na se nango na omona commentaire baofinga omona moto mosusu akoma divine yo mpe maquillage wana yango nini yango divine yo mpe lambo olati ozo comprendre bajijaka biso na mosala bapesaka biso si réellement bazaka na souci na biso balingaka mosala na biso bapesaka biso baremarque oyo eza capital par rapport ya mosala na biso ozo comprendre omwa moto mosusu oloba yango bino penza bino mpena bojwaka bino mbale bozaka mwasi na mbale ya solo. Est-ce que on eza pena commentaire auto remarque moto akosala bato yango wana salanga remarque papa film nde biso ozelaki ojouer bongo te na film oyo asala effort ojouer makasi c'est ça eloko biso to nango posa mais ba commentaire ebele so otali na ba chaîne YouTube na ba théâtre ba commentaire ebele otalaka totala na se wana omonelo omwa malonga te kofinga. Broly se retrouve avec qui sokaza na scène? Tout le monde. Oui, tout le monde. Net film on a auto joué récemment on a na série lobby na joué moi sina mbana mamani. Donc tout le monde nazaka vraiment à l'aise. On répété ou qu'il n'a pas répété? Oui, na répétition, naza déjà répétiteur na groupe ya Mama Via, Queen Mada, leader Molakisi. Donc nouvelle vague groupe à président. En fait, grand frère comme je le dis toujours parce que nga kana mambo lo bakota ngata vraiment comme baté na émission nga parce que comme akakoza songi ozara songi mais bayana bino ba au départ babi bat moto pena boyara pena oyo jouer na otala pena même on azokoka ni mambo te o pena ko luka basi na poto. Qu'est-ce qui fait que kozanga ko répéter raté boyara kamba moko boye babingo tournage film ya kamba mo yemba mo bantu ça. Donc soto répéter raté zala parce que mutu na mutu déjà zara na groupe na bango on sous-entend que aza déjà capable na groupe na ye tant babengi yo aweza nzonzing eza babengi yo koto o awuti koto to sangani mutu na mutu obimisa makasi ya ndako na bango. Voilà. Et pourquoi balobaka bino bolinga ka basi ya poto ndena kini bozana basi te basi ya kini bazana basi te ka ngai pona ngai bolingo zaka na frontière te bolingo zaka na frontière te et place nyonso bolingo yemema ememi yo nga pona nga bolingo zaka na frontière te ngai azali Broly azali wapi naloba po nini naloba po baluka lisusu non lukai pardon toi qui sans na baluka ke toi liboso tozana qui sans azali. Ça c'est bien. Nous sommes presque à la fin déjà de notre émission. Broly nanga osalanga juste un petit synthèse pour nani kaka pour nani mingi yo la sextape artiste et comédien et robimara trop pour nani voilà maîtrise à maman côté. Ya artiste et comédien bimi trop. Ya solo. Ngana moni ndiye bima partout. Ezobima partout mais moi comédien ya yo pesa. Ya ngai. Elle c'est amulai ne. Ya yo na maso. Oh, omaïza nzambe nanga chika bon soki yanga ezali so yanga ezali eza pe mabete en tout cas ndeko azanango banda no pa nanga moko bokelanga ngona na WhatsApp pour na confirmer donc je ne pense pas que sur Instagram non kakao bon attends Instagram nanga pa tie kaka ya masoko botini na WhatsApp ngamo no publier batie la ngai na Instagram nanga so botie linga na Instagram nanga esalanga bien pena bien et puis bato ebele ba okanisa so publier mutakala mutu ndo sambwisi mutu le contraire
Tout ça l'attention, les contraires. Au publier mutu mutakala nae et l'obité ka obala te fine mo bimba. Ta musuna mutakala wana mutu pour ko sepela kana mutakala na ndeza bongo. Vous comprenez? Donc ils ont l'importance monter ya ko publier rabatu. Makambo ezaka biso ba congolais. Biso ba congolais soto zui likambo. To changer en forme. YouTube ezaka kalat. Ba mindele bandosa la ba YouTube yo yoka ba buzoba. Yo ka ngote mais tango biso ba congolais to zui YouTube. Baby saka kaka. Yo mo ate ke ba no ba tsela biso pe YouTube na biso Congo ba no matina on pe biloko be eloko boye salate. Eloko boye salate po ba yebi ke congolais so ka zui likambo. A baby saka kaka. Ah. To leki na mindele. Mindele batikali sima. Biso leki. Ozomona. Eza na importance monte ya ko publier rabato. Il y a publié Rabato. Mais moi, j'aimerais lancer un mot fort pour ta petite sœur, les Kinayo, Ndekonayo, a eu vraiment problème. Elle a très abattu, hein. Elle a mon amour, je pense, et j'espère bien. Et puis, de toute façon, il y a Kolobanaya, il y a Zananda, Kokate, vraiment, parce que Nataka est le mot belle vie, ça qui est l'obilleur. Alors, il y a Zananda, Kokate, sa maman a grandi à tout moment, par rapport à l'eau, donc, maman, maman, va moi trop. Donc, comme moi, sonne na famille, comme moi, sonne, au cas lancez-moi mon nini pour na l'équina, quoi, les problèmes. Ngana Lobana, sœur Nanga, collègue Nanga, Azane calme les kanango, Aheleka. Les kanango talaka ni ba histoire ezala na Congo tozaki na histoire ya nini ba bien on confinement toi na kata confinement kana kata confinement makamni ezobima vous comprendre donc makamni ezobima belé ndeko nanga ya mwasi en tout cas Aïda zala forte iza makambo yaka nde na lobaki ka déjà et te alembate te autikate Aïda aza soldat aza pena soldat ayebi pena kobunda donc autikate ezaka battant et koleka nango zalaka na courage zalaka fort ando le vrai maboko banque motema ya mama Laura Mavinga vie malgré petit na yo azolela kaka nazolela nazomona réaction te donc ovio ebindingo sala na petit na yo bambote na yo mon vieux Paulo Monga yaya baleki na kati ya Irlande vie en tout cas merci beaucoup na nyonso donc vie nanga Paulo Monga na kati ya Irlande wana bambote na yo mama Pascaline de la foi moi si makasi et bambote na yo et Anaveta Air France bambote na yo toujours Marilyn la Queen Marilyn la Queen et bambote na yo na pesi yo bambote place aux ali et na pesi mbote pa ya Esther Dende na kati ya Suisse wana bambote na yo et mon beau frère Mbala Ndombasi et motema ya Mima Ndombasi mama mapasa ba bon séjour na bino na kati ya Kinshasa et batutu bolinganga papi ambassadeur papa dollar na kata Luanda et roi David Bikuta et Alain Visor bambote na yo héritier mvouama na congolaise wana bambote na yo ainsi que ba fan tout au bolinganga na obolinganga te boza tellement ébélé na ko aussi Sabino até parce que journée aussi là quoi. Ça c'est bien. Merci beaucoup Branly. Nous étions avec Branly. Là je tiens à dire courage à toi ma sœur Aïda. Soki na boaki mon vieux Willy Lumina nani Bruno Lubika venanga Bruno Lubika mbongo propre bango bazana ba mbongo salité mais yo mbongo propre ezanga tâche Bruno Lubika mbongo propre. Bien bon, propre et yokani, voilà. Aïda, tiens-toi forte. Chouchouchou, chouchouchou de mon cœur. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, et au Leka, Betangoka Kara, continue ta carrière. En tout cas, au Simba. Et tout ira mieux. Alors, et ça, comme au fils, tu j'étais, tout traumatisé, c'est un moment compatissonné. En tout cas, ça se remet. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à Ozengalina pour la prise de vie. Merci infiniment à Chaton Kolo, Maëlé Sadiki et pourquoi pas aussi
à Franck Stemai Dissouka, il y a Willy Mouchel. Franck Stemai, Afrique Info, chaîne Moya qui toko quoi. Franck Stemai, mon frère, continuez toujours comme ça et tous s'abonner massivement à Afrique Info. Il y a des qu'on a vu sur Franck Stemai. Ah ouais, osa décidé. Ça c'est bien, merci. Aya José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham. Moté ma maman bénie Barcelone. Pourquoi pas Willy Mouchen de cette code mondiale. Et José Nondomi l'esprit, Jean-Willy de Londres, Jean-Willy Keba de Londres, voilà. Et mes salutations à vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir choisi Afrique Info pour vous informer. Merci parce que vous êtes toujours là. Scotché, blindé pour nous suivre. En tout cas, merci. Continuez à vous abonner. Hein. En tout cas, tout ça qui est déjà à mon fort. D'ici mois de juin, on doit attendre 100 000 abonnés. Alors, on va fêter hein? 100 000 abonnés. En tout cas, félicitations, mon frère Franck Stemai. 100 000 abonnés, donc on va fêter. On va fêter, ça va barder. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à la prochaine édition. Bye bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.